Just Mr. Abidal Music. Bonjour, balandi nyonso ya balandi ya Congo Suisse, eza ebelemi Naomi Champagne entre Mondi Masanga ya Cher. Donc navant na banda l'émission nanga nazopesa na mbote pa ya caméraman nanga Abdal de tout le temps. Merci à Mira Munanga, merci à Lori Munanga. Alors na otengela bino ba 24 commune na biso, donc nazomona bana Lemba, bana Bondal, na Suisse pekuna nazomona notre boss et puis na Orléans na Moni Francis ma vimpi. Alors na yambeli bino awa ciseaux d'or, donc na eko surprendre awa na kati ya la zamba pa. Bonjour. Bonjour Champagne. Boni. Kitoko. Au fait na eko surprendre ana la zamba pla ya mozayo mokote na moni na mopandi na a maître Ninja Sikatenda yemoko en personne. Bonjour. Ouais. Bonjour. Boni. Ouais, nous avons une santé correcte. Na ciseaux d'or maître Ninja mkena lobi ciseaux nazo ki mambo belé babi nanga ngai personnellement na yembi ciseaux na mambo suki. Alors je me tonne comment ciseaux d'or a commis PD. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, ciseaux d'or azali d'abord on a jeune oyo na yana idéologie na mboko. Ça fait 9 ans yango na banda oleka na TV kolobela suki na kipe ba Luanda na kipe ba Lubumbashi et na kipe Cameroun na kinana mère ton mère ayaki à hôtel Paris donc il est Cameroun à propos ya armo salama na magi deuxième je crois na ba 2008 na yipi na trophée na même qui on pas ya honorable Zakari Baba ce trophée ça l'a racheté parce qu'il m'a dans trop et na 20 jours à qui un jour ba dans trop na veda na gelor venanga na yolo nazara simple coiffeur pe coiffeur oyo asala ba art et pas ya ba artiste pour belé à Congo ya mona ti lelo na yanne na makambo bevana na TV lelo pe ba artiste na ba pesanga confiance ya osala ba art kitoko marge Congo na biso ba soutenir ba tuté parce que le bi na mikele o kata ba artiste minene souk ba art osala ba œuvre no ba bomba olia mwala mais awa vraiment ils ont un peu yango to bunda na moi toujours na TV. Alors qui se sur nouvelle cueil bazo kanela yo na merveille porte-parole ya Koufi et pas Mosaka, vous avez un problème? D'abord na ina répondre les questions publiques qui vous a pédé moni Congo eza bongo Congo balingaka te ki ba mona jeune moko boy aza permettre na ba leader amine na Congo balingaka ba mona jeune moko aza na succès te balingaka ba mona jeune moko a souffrir so ba moni nde ozo senga miso yibaki batimso ba sepeli mais nde singa bu na zapeli ninga na mobali venanga se leo na regretter makasi vous comprenez et na regretter makasi parce que osala émission ya na potonga na ki na album te ngasko na liki na succès parce que azo kanati ngam na liki na succès azani loko ko sala ti on comprend parce que na telle émission na yi azo lo ba n'importe quoi même na kati ya mambo ya misa wenge yene mutaza peninga na za pedete nga na za embonoko apesi na za na 23 ans na no mobali na milaka ni bambuma mamati na za pena mobali apesi ezaka ko inviter ka basi ko inviter ça veut dire que lelo na oluka d'avant na organiser famille nanga na oluka bon moyen baliki nanga baza na bien après na oluka moi si on a vivre na yebike momi nanga na kozala na ye mais zate ke na bana ko bimana ba fio be ba chroniqueuse ne to mona ka ba ta théâtre to ba boye non naza non ba tu bele ko yiba étoile nanga d'abord faut le mona musika ngana un bon noko nenga so azu momi na yiba am so ozungileti okanga mais ce que merveille na yo bakane bino pa Mosaka na mboko non Nana on a maître puissant, maître Linza. Nga benga aigle, pena benga océan. Oh, mais venangati. Nga luka mamti mtaduki nga makam. Azolo ba biloba ya wongi na quartier la te. Azolo ba yo tala ba intervité. Parce que Kofi Olomida za bien na ambassadeur de la pena ministre 21 azan na Dubaï. Au mona orchestre ils ont voyagé trop. Na une semaine à Pamba. Combien de voyages au niveau musique à maison mais quartier la terre Kofi Olomide bazabi yalinga yana ba polémique à cause ça Kofi Olomide ou en son ba polémique n'a pas chéri parce que mon sac a en actualité de hier avant à répondre
ou bien avant le bama be ya wenge muzuku be ya Koffi Olomide d'abord il fallait aluka ndako afutela mazana ndako afutela wapi parce que ngana ko banga afutela na 7e mairie na Mombele mana ndako kanisa za mwasa ndako tata ndako ne utaki déjà lundi babani da bloc ekotaki ngapi da na zawana anatana bacha bakulia babongisa na zawana apesa nga place ya vanda o mama lupangu na ye obe papa lupangu ni place afutaka mai aye bandinge ngala ngike aye bandinge bafutaka courant na mai na pale ya tonganda ex ndako na lupangu ya famille na bango de avant yo bano répondre ba tutala na vie na yo omoni mutola Roger Ngando atanga ibele ana bongo ayaka mampa pambati parce que soit les mission ayaka na ba nouvelle abi surtout yé tout moni vena nga 140 d'écoute amuta lemba ba avion porte-parole patron ozompan atanga ibi tanga ya TV ayena actualité mo abiki ayende ko batang pazo kebisa yo akebisio pe mbange vide 140 d'écoute wewa ozompan yazali so we ranson ozompan ndeto wona ke e pa ya papa chéri zaka mutu moko za liso papa chéri ezaka ye moko rojenga te ko konte ba bwana te yazali lokola ba porte parole mo ke ya kosa leka ya banzela ti akina voyage ni mbo wani ba memai umona video akenda video ya pomba video makenda il a pomba ya video ba mona ke video to mona ke al matin na aéroport anjili par exemple so video ma yebe ba bi voyage ngo kenda neza pona mbali mo bengisi yo po temo uzano pede yasu mamba suki te mutu mo bengiso kuna omoni nga esala nga parce que mona mukolo kola yesele yo via ya baleki ne na banda na bongisi te ma otala vinanga via baleki ne ndenge bakomi kotambola na babandal na babwati tu kosinga baboki omela bali kwiti trop après c'est lupango ne na bandal koma nganda ya bangi na bagene abongisi te après c'est mama na inda zana ayokila mama ni passe mama wa botaye oya bimisa ye abengisa ta mama ni na poto na passe ata la vinanga ngala za meilleur coiffeur d'Afrique papa yemba déjà confirmé nga mutali bosa memanga visa papa yemba. Tu comprends la vie? Dans le barama kambia sans été dans le barama beza vrai. Na bana mamu na l'équipe va quoi faire tout est. Ba vrai Franck Baza, ba salon nous me bazali, ba galos iso dans bazali. Ozo ba bobo ministre bazali. Mais ngana na idéologie na ngana makambo ya suti na TV et malsanga avio ti lelo na zaboy. Ya ngona ngina biso ka boy. Omoni ye an eloko musasala na poto te. A part ko senga bilama na poto. o ma uchu msalbo. Al nzemo nini oya uchu bimisa ezoloba. Ezate ye mutokola ye seleyo ana nana tango tuti ana succès d'abord ye aza muta musengi belé na poto asenga ka trop batoro seleyo na musaka ba batu mobwe baza batu mobwe eloko sala na vie zati soki balie ba tomate ba fiwana et puis si ba biloba loba ne ba répondre nga za péditi nga za embonoko nga ina idéologie ke ba art tunga na sala ba artiste ba ko salela nga livre na ko kina ona et pas ya ministre ya art ministre a signé yango après c'est et comme que mutu tango mona gina sali peut-être 21 a na sali fali popa a na sali Bill Clinton a na sali Maïso Fabregas a muta sali on salon na e azana droit futanga ozoma niveau na même na niveau ya world ozoma pan ba mindele ba yakiwa awa bamoni aro yonga la sala kisinjo babinono tu es génie tu suis ba contact ba kindaki ba yoya na kangi un peu entre parenthèses on enfant là aussi na ngena loba mizia ndeko na biso moko boye aberi a fingaki wera bon a fingaki wera te mais loba ki kaka ba vérité concernant wera que président Wata vana pa na été et tout elo nyoro loba muturola moni batu botanga bango botanga bakuma na wona émission na papa zo succès muturo aberi na mboko ya ibandi ona biso ya zanani aberi na mboko ya zanani ngana yebi gogani erechi watanabe boss live yi na yebi yeti soko zo mona ba mise bele ba olungo na ba orchestre ne ba ozi ya baberi ozo mpani ngala regreta mais mise bele ba longi pa eza problème ti tuzo beta masulu ya wengi vous beta masulu ya ciseaux d'or ozo mpani baberi baza batu moko boy bazo miye ba o bazaliti avant yo répondre faut ta moni go wata tanga yaki
bavanda ayaki mona moke avandi wana atangi classe wana na wengi na pale wana ma campagne ozo comprendre mais tant yo linga oloba vérité que mutu avanda na pale wana te yeba succès luka succès tant babenga bino azana na succès azana na vérité pour ngana na ebige go iwata avanda na pale wana mutu asala lelo azala guata na belelo eza oration de la forêt mutu asali bamise belo baosala succès lelo na mboko c'est oration de la forêt ntango mutu olinga marché mo obe olinga oloba likambo même ata bato batala bona poto bakabila bo mboko batala mutu asa aventure ozoba mambo eza na nzela te poto obike lelo fala aza na succès lelo mutu asala ene Kofi Olomide soki Kofi te bato bangabi bafali te mais babi Kofi na JB balo baza na ba problème bayo balaka te bazali ba collègue na ndenga bolo nalobi soki bapesi JB mbeli aboma Kofi aboma Kofi te so bapesi Kofi mbeli aboma JB aboma JB te bato bazokota bango ba guerre eza bato kwa ba Mosaka aza lelo kosala te apesi na mboko Mosaka kosala ngelo te parce que soka benga soka ke temple nga na ye na temple parce que nga na aboye komeka te o na ebisi yo komeka te Maître Ninja. Bon, là, juste na kolo baboy. Parce que na coutume nous a plein émission quoi. Problème sur les akarmoni lelo piso tout nous a créé biso za Nzambe. Lelo no websa sinangai a doza ka blo musus. Kofi ngeza bien te. Omoni ye amekaka beaucoup plus quand on me dit que hôtel ah ndeko oyo ana problème na frère o poni baluki attente mo te bakuta hein ba solo la o les alaka ke ate ye fona lekele na télé ero lekele na télé peut-être ba proposer lo ba aux ba preuve na ngoti net na yo ki bon na landi pena hein na katite mena ok lo mo bo tuna ki ba question ba bengi so ki PD c'est le basa PD. Moni lelo ngapena na za posa d'abord ya biloko tene na yoka na yoki ka oyo loba ngana kenenge yo poser question sikoyo fo ya na moni na justice po ya imaka justice te faut que na justice hein que na justice c'est belé na mboko OK na parquet la police Interpol les amakambo belé mutu afinga bo soit soki ayebi kaza ve na yebi masa na ye abenge basani basolola pourquoi kofinga ngabo pani na lobi bo po ani boy vous comprenez comment le lobby surtout na monde monto ya na ndenge mo système mo ya discipline parce que maison mère ngana zo ke non nga maison mère moni wenge ezoko mutu kaka te bako peso action de grâce ça veut dire dans sens ya nini te donc ba okeli o mawa continuer na peut-être ko bongo la monter so bongo monter mo zongi nzela ba limbisio pour président na biso neti le roi de la forêt a tenté ya ko lukaka asamba na bato na tout monde na peut-être ba plainte belé za msunga ninja msu secrétaire général msu ba avocat ya maison mère pour aye moko sa na ngote père olinga pété ye musane kaka yazwa ki ambassadeur atia na mutuma kama belé banini tala kaka mais so total monde lelo to na monde moko mutuko finga papa na ngana tika yo siko après lobby 2 ans une année oye siko msu chebiso hein ote na ye pour la demande mon boy obite na ki pour na bo créer lenga moi pour création moko boye ou bien demande moko boye ou bien makambo belé kaka mais siko ba ko kangao neti ba esprit abiso neti nga boye ko bosa ni kama matata na kozo muta bongo na sali onga na lingi parce que to ke na justice pour ba preuve ezali oui bien conseil nga na ko pesa ndeko hein Mosaka za masana ngai comprendre bagero tozaka non bandule makambo belé ezaka kaka ndeto baka bilomo ya concurrence moko loyal quoi ça te que to ke na biloko moko ya ba en moko boluka pe mutu akufa pour ngana tikala non moi kutu otale parce que nzambe même ndenga zo pombola biso c'est pela ke mutu na yebi nzambe te
amona lipamboli na nga ndenge koya amona komatala nga kofuluka na nga nde baloba na lingala kofuluka na nga ndenge koya eza bato mosusu mpe bakosala campagne omoni ye kutu aza boye me bazelaka ke kipele nango bamona yango te ye kutu ana maladi me maladi oyo bazela bamona eza te e bamona moto akondi leo mpe moto akondi asu te donc ezaka cadre baconseil kofingana ezaka eza bien te tokendaka na ndenge babitumba ya normal ndeni bino misala moneti biso bientôt formidable pas formidable eza après pe soki ba 14 ou 15 titres ya pe na générique ba générique ya so 3 banda makama musique banda ndenge ebe makama musique banda peut-être ba jo ou bien vieux yo pour wera na ba comme be ba benga le roi de la forêt ambassadeur nga benga yem sous 00 pour na monde pendant la carte même satellite ça mo se bête ba machine na ngona selo laboratoire mo na ya bimaka so beti wero mo epe ça ba 00 ça veut dire yem taza wante non donc ali kolomakas après so ya beti 00 monsieur ba koya ba 1 ba 2 ba kiti ne musique za non mais asa moto asa ayebi musana biso yebi musana pona aussi le bien répertoire bien makambo si le bien na scène makambo za mo passe pour erno surtout asa ko innover vous comprenez ba contacter ce contrat mo ya 1 million à Dubaï ako beta soki na mboka moko so à Dubaï faut so vision ken donc tout soit naka maman nani Naomi Champagne mona tu ba pesi champagne ba tumsupe ba koza zododo ti ba Naomi zododo bazali ba Naomi pe na ndenge belé ba Naomi ya makame belé ba Naomi lotoko bazali mais siko yo ye champagne parce que oui na ndenge masanga cher autant la taille autant la façon makame na soit normal donc nga ko tika bino n'espère bien. Bon continuer l'émission. Merci Maître Ninja. Kaka yondo permettre poto kota ba minga kitoko. Hein? Bientôt dans 15 jours, quelqu'un s'en fait au Cameroun. Torozala voilà, Torozala Maître Ninja. Merci vraiment. Somo. Si je donne une le best. Ouais, eloko ya koloba ezara ke venanga mosaka. Okoki ofinga Koffi Olomide te parce que Koffi Olomide c'est azar responsable. Koffi Olomide azana orchestre mobimba, Koffi Olomide aza para. Aboko la rabatu azana entreprise monene quartier latin azana bana wa bimisa ba fali pupa azana bana wa bimisa ba zaba montana ba gypsum ba ebeli ba gypsum ba olingate yo musaka o mankeba après c'est ngai ko banga ye na ko pese respect na ko bangiti ko rasate so mutaza monene nda obeta o ti ponga na maître rouge l'homme de puissance. Maître Rouge kamite hein ngape na yo sala nga formule wana yo ebi Maître Rouge azala wana parce que moninga na za meilleur coiffeur d'Afrique ciseaux d'or la main d'or et ba venjora kisinjora coach Morino de akol sanga na l'esprit ba ouvrir en son moni to ya ba permettre yo ciseaux d'or au sala émission awa eza blagité ou eza wenge batali ke fabi yoza soda mère quoi il faut le sala Maître Ninja zaki wana pour la sake batuki ba considérant na ba orchestre ebele ozomprendre na kolinga te mutama ki fali pupa c'est Léo azali soit bien ngana za pede bo ya zanene yekuta bima yekuta ndazala wana na yoka masolo na epa mamumuluba maman expliquant avec plan na ina za na plan mais plan na ya besoka chaleur ya mamubu en verser mon pantalon mamulu baloba danseuse na biso ya wonye musique akoma pe chroniqueuse luka maman ebisa yo ngana ebiso luka maman explique ozomprendre ya on a ebisa ki c'est Léo ngai d'abord plan na ezala l'art et ala mon biso ngoya boye faut en la l'art faut en makamuru on boyeti
après ça na ba vitamine moi trop belé na linga moi n'importe qui na fa non moi boy ça la bien et en plus c'est ça qui Merveille Rambo azali travailler à quartier la terre mais ba kameli yo Merveille Rambo yo na Mosaka kaneli yo na Merveille Rambo porte parole ya Kofi Central na biboy akebisaki bakutana kin 24 yeli Mosaka ngara ya boy Merveille Rambo akebisaki Merveille Rambo za boga après ça pompe à parfum cher ça veut dire que en la temps on a dit moninga na kinaka banda libo marché lemba partout pe nazana ba grand maître ba jidoka ya osakanantina na bango ngana botami na barumbu ba mettre câble ba mettre TV ba na botami na barumbu na venir sanza parce que moi na barumbu moi na bo marché abanga eloti après ça na yesu na yolo na koli na yolo si na yolo non on comprend et Azavé nanga je l'aime beaucoup mais à toucher puisque ba toucher raté au moni papa chéri c'était mon chanteur azali star mamu jibe bien na sali ba mise belé ba sana ngoti o ba wera ba sali ba misu ba salati ba wa kofi ba sali ba misu ba salati bo pesa ba respect bo pesa kofi respect bo pesa jibe bien na respect bo pesa wa wera son respect na kati yote ya fali aponika 4 musiciens aponi Gez Mawete aponi Robinho et puis Europona na Fabregas siko ba musicien basé belé ba déplique ba eboalotin ba tade de montikile basé belé pourquoi kaka bango wana bango msusute bango wana parce que bazo respecter ba Kofi Olomide bien bazo respecter ba Weranson bien bazo respecter ba Jibem Piana ba Félix Oazé quoi bien so respecter ba papa chéri Minadama Motopamba au respecter au PC valeur au PC nek star na au respecter Weranson Kofi Olomide monstre d'amour au respecter bango ne fallait atali te fallait za petit na bango o batik pa mutu batika la pouvoir na mamu ya Afrique na mamu niveau international c'est fallait pour ne fallait pas monter là qui ba respecter maestro Fabregas te respect mora nango yongo zo mona ki musique qui est bosso pas bano kansa ki et ceux qui a eu beta en succès ici là mais amata podium succès azana ngoti le respect na ba colonios Robino Munibo respect aïmbara bien alubara bien asala la musique kitoko Gezi Mawete respect jusqu'au temps là ba musique so ba tchaka ba tchoko na kata ba wengi mais mission moko avec karma pas embi karivula pona nini na embi pour ça na studio moi ba musique musotanga ba komona bango bo pesa bango yo kana ba musique musu ntinga na ibi bango te ebi karma te tinga na ibi ka karma pa ce que tout tika ras yo ebi karma pa te le roi de rumba na lobi Nabi obi le pesa ngaka na nde yango le roi oui so bi yaza le roi Kofi to bengena Jibem bien to bengena Weranson to bengena Fali Poupa to bengena karma pa yaza le roi de roi parce que il est assis marumba yango embi kaivula na fukami batutu ya poto botalanga na fukami bo pekisa na premier bapekisa ye na nga na yebi ete musique abetaka na yoka te na yebi te soki aza nani na yebi te parce que na ba misa Congo o nga na yebi parce que na ko finga te na lo ba vérité ya na fingi te na ten koma mutu te oyo nga na yebi na Congo Kofi Olomide marché central Jibem Piana Weranson Félix Oazeko Fali Poupa Maestro Fabregas Robino Munibo Bill Clinton animateur avec tous les animateurs na la na six na mosa kitoko DJ Lacoste Héritier Watanabe ba onga na ibango ba otu ba ibia ba onga na teng ba ko bon faire to bitanga mamu ya ba Fali Poupa te ya otu tanga mamu ba génial te mais te yo tangi comme musicien pour na mono tangi parce que faire pas ça parmi il y a ba grand musicien na tangi Weranson ambassadeur de la paix mutali kolo double zénith tangi Kofi donc c'est que ba déplique ba musicien te utanga ba misa ba choko na mission na ngati utanga na choko te depuis que ça atteint na lobi utanga na ebi ete mauta awat na ebi ete na maison mais na no moniteur ouais toi na bosso na caméra pe na mamozo ba ngo wana ciseaux yo ebi déplique te na lobi na yo oh yo so obligé ob sans fond c'est le bitade de monti qu'il était casse
nayebi tadi le mot tiki le bon chanteur nayebi vena nga miel de son faut tangi nga ba Rihanna ba Beyoncé ba 50 ça faut tangi nga na minute on a rêvé na kata ba grand star à monde sur ba Cristiano ba Messi ba TV yo tangi nga ba Messi o nga na yebite te mutalo ba likambu oyo ye asani nes nayebi ki Normi champagne on pas tout le monde ba Alain qui sing les dollars bivore mutema ya Anel ka mwasi ya pembe ya mwasi ya pemba legio na pembe otanga siko batu kwa ba ya uli mushini kode ya mboka baramani kota badolfe munte bachila munya ba grevi futila liebo yo tangi na ba komo monga na yebite na Congo oyo na sepela makasi parce que tu vuta mona mboka obi pourquoi mutu nyo sana droit ko loba likamu na ye de yo ko obligé ngala loba oyo loba te mais si on appelle au l'accent que musicien parce que là ba musicien suna habité ya ba musicien moi mukusi na mona yeka zara mukusi na TV musique abeta na yo ka ko tellement na mukusi ni na TV sizo pardon to bandina to seno kite mode lo bali lo basuka to kabwana pardon ya monique na pesa ba conseil na ngeza boy conseil na ngeza boy s'il te plaît conseil za boy to lingana to longola kofinga to longola koboya batu ozo comprendre so to ngoni ko boya batna ko finga to tamola bien to wana mboka ya mibeko ozo comprendre respecter Koffi Olomide respecter JB Mpiana respecter Weranson respecter Monstre d'amour parce que ba o ba sala makamwa danger o ba artiste belé ya Congo ba salite respecter Fally Ipupa ata muningo ndimi ke Fally lekio o kufate emsu Fally pazana tane 10 ans succès yo petango emsu ko sala 15 ans respecter pour ciseaux d'or à l'équio respect l'image à l'équio Abdallah aussi dans les biso nabi Abdallah mobali ya pembe ya kitoko il faut kabefela ka bele momi moi bien à Paris on il s'appelle Bijou Bombo moi ça kitoko na pesa na bosa nte ko pesa Bijou vangu dibongo na moni et maman na bien kela ni kalema na moni Odile Manzaka mon Sinzambe maman chérie et na bosse te faire boire batalar parce que bien mon parler bien faut foutara mais ça ba tout bana besoin na salo souka bien na coiffure kitoko na boa ko mabanga au contacter na 00 243 9 74 59 23 96 00 243 9 74 59 23 96 après c'est mon mboko ezala musicien ezala porte-parole akosi mangate ponga na likolo nana pouvoir nana Weranson nana Fally soko mekinya yo merci Ciseaux merci message à souki ezabo mutu nyonso soko za musicien soko za porte-parole soko mekio finga Fally na TV o mekio finga Weranson Koffi Olomide JB Mpiana o mekio finga ba Fabregas yebanga na kokoto na privé merci non ndongo ya minga merci ko pesa su moti ya trona na manager nanga et dépose na pesi ba mettre na nganyo so sécurité bana yolo nyonso o balinganga bana bo marché na bo TV na ngai et Pablo Makamo le l'homme Kashimani producteur sponsor officiel merci Patrick Ngongo et club des stars mo batolingi bino mingi champagne moninga na pédé oh bon pétain s'il te plaît expliquer une minute c'est vous appelez on peut solo siko yo explique au moninga nana vrai likata osana te bablo on est on a boya oloba netini s'il te plaît nana vrai likata osana te pese ngaso na dobe momi na koma na ba 5 ou 6 coups mais fin nana makasi na ibo 6 na lobi nana 23 yoka s'il te plaît ngam c'est une minute ngam na sengi na mela tanga wiste nana 23 ans mkongezana apesi na yebi ko 6 heures saranati apesi na yebi travail na lo bana batuto siko na sala yango na biso na yebo 6 heures na yebo 6 ba saranati après c'est pona 6 ba mois si wana pisise esenga mois si wana na lingai ezati soza na balara na yo oyeka kamba mona kina sisio na sibioté na embono na vrai bon. Merci beaucoup. C'était Ciseaux d'or. Comprenez seulement, il était vraiment fâché. Mais on est déjà à la fin de notre émission. Je voudrais merci à mon caméraman caché Abdal. Merci à mon boss depuis Suisse. Et merci à toutes mes fans qui aiment bien Normi Champagne. Et moi et vous, on se retrouve dans notre prochain numéro. Bye bye. C'est Just Mr. Abidal.